Bonjour, 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 bonsoir. Bonjour, bonsoir, ma grande famille. En tout cas, j'espère que tout va bien par la grâce du Seigneur. Voilà, Nzambe azwa lokumu et oyo atsali biso ngolu ya kote le mali susu na mokolo ya lelo. Donc cela veut dire que ceux qui ont bakwa kolanda ngai, c'est que oza envie. Et ngape de même, ceux qui na telemi lisusu devant biso devant caméra poto sola lisusu lelo, c'est que naza envie. Yango wana pema otoza na ngai na bino ezali grâce pe ngolu ya nzambe likolo na biso yango tolobaka toujours que totia nzambe liboso après nde toyaka mpona kodevelope oyo ezali sujet na biso ya mokolo ya lelo. Éternel Dieu, tendre Père, topesi yo merci. Yahweh pambola makumisama na yo oza na bomoi ozali nzambe mobateli mpe mosungi malamu na biso ezali yo soki biso totelemi na ntango eza na makasi na biso te Yahweh ezali bolingo mpe mawa na yo likolo na biso Seigneur Dieu des armées Yahweh pambola makumisama netolama sanjolama merci mpona bomoi ya papa mama ndeko mwasi mobali azili bakwa kolandanga merci mpona bomoi na ye torekomande moment oyo se na loboko na yo du début jusqu'à la fin Seigneur assiste biso mimonisa kati na biso tikete maloba na yo Seigneur ezala kati na biso o tolingi tobimisa topartage na ntango eutamela epai na yo oya yo te yawe tochasse yango kimia bolingo na yo ezala kati na biso dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, Nzambe azwa lokumu. Vraiment, nazo senga na biso to s'abonner. Peut-être lelo ezambala na oya liboso. Oyo ozui libaku ya kolanda vidéo ya mama abi. Peut-être pe aussi olanda une ou deux fois. Nano o s'abonner. Lelo penza nazo senga na yo o s'abonner et o liker. Pourquoi pas ko partager et puis ko commenter. Vraiment to liker ba vidéo, to liker vidéo, to s'abonner et to yeba na kosala ba partage et kozala bien. Nzambe alola akozanga te na kopambola biso. Voilà ma grande famille. Lelo vraiment to na sujet moko oyo na ebike sujet otongi to partager lelo ekosunga papa moko ekosunga mama moko ekosunga ndeko mwasi mobali moko oyo akolandanga attentivement et oyo penza akolandanga na bokebi nyonso Seigneur akozanga te na kosala quelque chose kati na ye et car ndenge tolobaka ke nzambe alobaka pamba te ntango Seigneur atie biso à cœur mpona likambo moko po toyebana kopartage yango excuse po toyebana kopartage yango cela veut dire eza na eloko moko oyo alingi asala kati na âme moko donc alors ntango nzambe alingi asala ayaka toujours au travers moto lelo nzambe aleki au travers mama abi mpona kobimisa sujet oyo tolingi topartage lelo alors soki ozwi libaku ya kolanda yango vraiment kohésite te s'abonner kohésite te kende salela yango tia na misala e nzambe akozanga te na kopambola yo. Merci beaucoup ma famille. Si j'ai tolingi tolobela lelo tozolobela sur la patience. La patience. La patience kozela na lingala. Voilà la patience. Nde otozolobela lelo. Patience eza nini? Patience eza attitude moko ya mutu ya ko se maîtriser face ya attente moko ya ko se calmer face ya promesse moko to ya likambo moko. Patience na vie ya mutu c'est très important. Donc cela veut dire que ce qui totali bien c'est que patience ça fait aussi partie ya ba qualité ya malamu oyo mutu akoki kozala nango. En tout cas na sujet oyo tozolobela kaka mwasi te tozolobela kaka mobali te tozolobela biso nyonso mais naza un exemple moko oyo nakopesa na kati ya sujet oyo ezolobela mwasi moko oyo biso ngai na yo toyebi ye. Na kati ya patience nalingi nalobela histoire ya mwasi oyo babengi na kombo ya Ruth. Mwasi oyo aza na Bible na Ruth. Wana peso verset moko boye ezate toyebi biso nyonso Ruth na kati ya Bible soko koti na Bible na okokuta Ruth eza wana ezalaka na 4 chapitres mais na 4 chapitres nango eza na ba verset na kati eza na ba verset na kati soko koti na Ruth ko bana na Ruth 1 otangi 2 3 ti esika Seigneur akomema yo okoyeba na ko comprendre histoire oyo pe okoyeba ko comprendre eloko oyo mama abi aye a partager na biso lelo nazopesa biso exemple ya mwasi oyo Ruth. Ruth aza mwasi oyo abalaki na famille moko famille wana pe bazalaki na mboka moko
na mboka oyo bango bazalaki mwa pasi ekotaki mikakatano badifficulté boyebi kaka nde ezalaka. Ale famille wana balobi base déplacer bakende na mboka songolo po bakende koyeba ndenge nini bakosan sortir. Et famille wana bazalaki papa mama na bana na bango mibale ya mibali. Na bana na bango mibale ya mibali bazalaki pe na basi mibale oyo mwana moko pe mosusu babalaki. Donc cela veut dire Rite azalaki bokilo na kati ya famille wana. Azalaki bokilo na kati ya famille wana bakendaka te bakei bakomaka te bakomi bavandi pe na mboka wana me eyaki kosala lisusu kote bakendaki pe malheur eyaki koya kote bakendaki pe makambo pe ekendaki pe lolenge peut-être ndenge oyo bango bakaniselaki balingelelaki te ekosala ke papa wana ayekokufa bana na ye mibale nyonso ya mibali baye kokufa. Donc cela veut dire Rite atikalaki na mbanda na ye belle-sœur na ye donc mbanda na ye oyo babalaki libota moko bango mibale wana mibali na bango bakufaki et na papa bokilo na bango akufaki se retrouver juste na belle-mère na bango Naomi. Se retrouver na belle-mère na bango Naomi et tellement pasi ekotaki na motema ya mwasi wana mwasi oyo a perdre mobali a perdre bana nyonso mibale oyo ya botaki na mokili mwasi wana akomaki désespéré mwasi wana akomaki na suka mwasi wana azalaki susu na eloko osala te et ayebisi Rite na mbanda na ye alobi eske na libumu na nga oyo naza lisusu na bana oyo nga na kobota lelo po bino babala bino lisusu. En tout cas impossible bana nanga bosimba nzela bosala nini bokende na bino bosimba nzela bosala nini bokende na bino po nasi nasili ngai nasi nasili naza lisusu na eloko te naza lisusu na mwana te naza lisusu na mobali te nakomema bino wapi nakosala na bino nini bokende na bino bokende kosala vi na bino bozonga na ndako ya baboti na bino bozonga na ndako ya baboti na bino bokende kocontinue vi na bino. En tout cas mbanda Rite atalaki alobi en tout cas belle-mère oyo ana raison hein. Belle-mère openza na raison pour na minute openza mibali bakufi bokilo akufi atikali ye moko boye est-ce obota sous lelo abota pe mwana pe aya pe biso pe tobala omoni te que c'est impossible. Donc cela veut dire na luka solution nanga yango oyo mbanda ya Rite asalaki nini akendaki kasi Rite akendaki te Rite akendaki te cela veut dire mwana mwasi oyo azalaki patiente azalaki na patience moko kati na ye malgré situation ekomelaki ye azalaki calme et arépondaki belle-mère na ye abi na otika o te na otika yo moko te nakotika yo moko te nakolanda yo partout esika yo kokende nakolanda yo partout esika yo kozala nzambe na yo akokoma nzambe na ngai peuple na yo akokoma peuple na nga esika nyonso yo kozala kokende ngai Rite nakozala sima na yo Naomi abie Rite okozala sima na nga ndenge nini mwana mwasi oyo nakopesa yo nini naza lisusu na mwana te na se na nga naza lisusu eloko te nga nakopesa yo. Rite alobi jamais nakotika yo te nakokende na yo nakozala na yo peuple na yo akokoma peuple na nga esika oyo kozala nga nakozala nzambe no akokoma nzambe na nga. Mwana mwasi ayebaki na komarke mama bokilo oyo parce que mwasi oyo veuve mwasi oyo akufeli bana na yebi te so babengaki pe nani atikalaki ye moko azalaki susu na mutu te mais mwana mwasi oyo assez donné alobi akolanda Naomi belle-mère na ye akozala na ye jusqu'à ce que esika okaya kozala donc bakende kaka bazala na ye et nzambe loko azaka bolingo nzambe loko alalaka te esika oyo Rite alandaki belle-mère na ye Naomi eza na mboka mopaya esika oyo Rite akendaki pe kozwa libala oyo tobengi ya Boaz histoire wana na ye si bino so boye
boyebi yango et ceux qui peuvent botangi na Bible là-bas peut-être ba comprendre na nous te mokende ko comprendre yango pour que to kota na ba détail wana te mema biso mulai. En tout cas Ruth azwaki lisusu libala ya mobali oyo to bengi Boaz o bazalaki na bozui o bazalaki mutu oyo ayebani. Pourquoi? Parce que mwana mwasi oyo azalaki na patience, azalaki na calme kati na ye, azalaki na komikitisa kati na ye, ayebaki valeur ya patience, ayebaki ke soki nalandi mwasi oyo, soki nazala mwasi oyo, naoza toujours na quelque chose on a ko bénéficier. Rita mona ika lelote, Rita mona ki lobby, Rita mona ki musika, ayeba ki na ko comprendre eloko nini oyo yesoka landi mwasi oyo, akoyeba na ko bénéficier nango. Lelo tozo mona patience ezali susu te kati na bato, voire même bato tozo benga lelo, o biso nyoso tozo mi benga lelo ba chrétien, ozo mona ke na kati ya mwana nzambe na kati ya chrétien ou chrétienne patience ezate. Patience ezate. Bato mokili bakomi kobimisa vers même balangage kolobaka ya nzambe umelaka. Alobi ya nzambe umelaka. Ya nzambe lokole umelaka. C'est que fona kende koluka mwa place moko boye o na kozwa facilement. C'est que fona kota place moko boye o ezaki okoti lelo ozwi sikoyo. Dans lelo buka lelo lamba lelo bana nzambe bakomi koluka buka lelo lamba lelo babosani ke nzambe na biso aza nzamba ba surprise, nzambe na biso aza nzambe oyo asalaka na ndenge na ye tant que yo ozo patienter, tant que yo ozo zela, parce que patience eza aussi qualité oyo tobengi eloko tobengi persévérance. Tant que yo oza na patience, cela veut dire oboyi ko persévérer. Cela veut dire qu'il faut persévérer, aux persévérer. Si comme toi as la persévérance, à bénéficier. Il y a ce qu'on a la patience, au lieu de persévérer, on bénéficier le quoi malam. Oko bénéficier le kwa malamu te parce que même na Bible totanga nzamba salela batu nyonso ndenge moko te eza na batu mususu aluka nzambe na midi na après-midi azui eza na batu mususu ba se sacrifier eza na batu mususu ba se dona eza na batu mususu ba sala ba sacrifice ba persévérer na ndenge moko ke il faut a persévérer ndenge wana po azwa o yazoluka po azwa o yazana posa nango ya lipamboli nyonso. Derrière toute bénédiction, il y aura toujours un sacrifice, une persévérance. Ce qui peut-être Nzamba Luka a visité, Nzamba Salela a visité, on a le lingue où il a visité là, sans pour autant fournir un fort moko, sans pour autant au sala babilo comme moko boye. Cela veut dire esa grâce. Esa le lingue où Nzamba Luka a sala pona yo nenge wana pour la témoignage na on a le lingue wana. Mais tant Nzamba zo zela paix, au persévérer. Tant nzamba za na posa amo la patience moko kati na yo ezape lolenge o nzambe aza na posa asalelo na ndenge ala pepe za la pe témoignage ya batebele. La patience paye. Ndeko mwasi tant mususu olobaki nga nazalaka patiente et pas ya mobali moko me nazwa déception ya ezala na oka destiné na ote ezala ya yote ezala ya yote eloko oyo peut-être biso to bosanaka mobali nyonso tout oyo ko aider na vie asa censé ya kobala yo non ndeko mwasi ozolandanga tant mususu ozana mu jeune célibataire tant mususu ozapena nos jeunes célibataires. Pourquoi? Parce que aux alaka patiente et pas un mobile moko mais lelo a décevoir yo au soutenaye na baitide au soutenaye peut-être na loko songolo pakala olobi ke na sala nyonso na sala boy na se sacrifier na patienta mais abalangate yaya mobile wana azaki ka ya destiné na ote kolukate ko ede mobali po ozela libala na sima nango mobali tika mobali abala yo na bolingo oyo aza nango pona yo parce que mutu nyonso tu na état ya faiblesse azala toujours na besoin ya aide mutu moko te oyo aza na état ya faiblesse akoboya aide ako rejeter aide jamais mutu nyonso tu oyo azala na état ya faiblesse azala na besoin eloko moko azala toujours na besoin ya aide nyonso te koyela ye ako saisir yango.
Mais sans pour autant, asa na pensé wana ki akoyi ko bala yo, ki akoyi ko zongisela yo boye. Bolamu oyo sala peut-être pas ya mobali wana, oko bénéficier nango et ko futaka yango ko zongela kayo d'une manière ou d'une autre. Na lolenge moko boye. Yango moni bato mususu ta mususu o sala ta prière moko boye o forcer tie. O zwata ta ko gêner belé te mo comprendre te nzamba o sa elo na bandenge moko boye. Nzamba o memo na ba dimension moko boye. Nzamba o sa pourquoi? Parce que on a place morobo sans le savoir. On a place morobo mais place wana et ça qui censé te ezongisela yo. Mais nzambe tellement monaka. Nzambe tellement yebi sacrifice moko salaka un jour pour na mutu moko ne sika moko nzambe wana récompenser yo na lolenge na ye. Mais sans pour autant mutu wana nde azongisela yo. Patiemment qu'il y a patience lelo et quotidien même na mabala. Et quotidien même dans ma couple, on a même moi si à libala. Pourquoi? Parce que juste parce que mobile na ye tam sous mon salaire longwe, tam sous mobile na sa suna possibilité à malamute, moi si tellement zota la mingi ki lelo, ata la monde à lelo tellement vitesse na ngo eza tellement makasi on dirait ya obi l'échec. On dirait ya obi l'échec, on dirait ya otikala. Baninga pa ba femme mariée. Il a changé sac yo, le a changé sac yo, il a changé chaussures et lamba o kabelo kolobaku tout et bon on a moi ça libala moi ya nene ah tika ngapena ke sala o baninga mususu bazo sala manque ya patience ya et ça na ba étape mususu ya vie et ça na ba biloko mususu o nzamba lekisaka biso po atala pe niveau ya foi na biso po atala pe niveau ya persévérance na biso et ça pe o nzambe alekisaka biso po to koma na au mur peut-être yo nengo zawa na so lelo nzamba pamboli yo bato baomela mai te peut-être lelo so nzamba pamboli yo bato bakoka ta kopema place yo za te peut-être lelo so nzamba pamboli yo kokoma ndenge moko boye mais nzamba zo enseigner au sans pour autant oyeba donc cela veut dire qu'il y a circonstance nyonso ekomela biso bana nzambe luka oyeba qu'est-ce que le Seigneur veut m'enseigner na eloko o ezokomela nga nzambo lingo enseigner nga nini eloko pourquoi yo permettre ngo ekoma la vie nanga c'est que lokola yo permettre eloko ekoma la vie nanga eza na eloko moko eza derrière ça eza na bénédiction moko na bi ke bénédiction munene eza mais na si wana leçon ni faut nazwa pour que tant nazo simba lipamboli wana pour que tant nazo simba bénédiction wana na yeba ke bénédiction on a zu yango na ba sacrifice na zu yango na persévérance na patience et na kati nango leçon on a tiré yango yo alors na yeba ko garder bénédiction nanga na yeba ko conserver yango malamu parce que nzamba permetta ki yango pour que na leka na eloko yo na leka ki nango ezala ki juste enseignement na leka ki nango ezala ki juste c'est temps on nzamba permettra ki na leka nango pona za l'enseigner pour ngapelo kwa nzamba telemi singa boy lobi pe nazala o ezali pamboli to pe témoignage pona batu mususu la patience très important ya pourquoi ozela pourquoi ozo patienter il faut tout na nzambo yeba il faut yeba eloko wana peut-être eloko wana on nzamba sali ke komela yo et komeli yo pourquoi nzamba permettre en haut pourquoi nzamba permettre en haut pourquoi tant malheur et comme la qui Job moi ça Job a dit ça qui Job a dit maudire nzamba ngokufa na yo pourquoi ko permettre biloko aboye or que Job banda ko le kawana ezala ki juste enseignement ezala ki juste période nzamba luka ki le ki sa Job pour atala niveau ya foi na ye pour atala niveau ya konzima yango wana bible lobi tant nzamba zongisela ki Job azongisela ki ye double ya oyo ya zala ki nango o Seigneur azongisela ki double ya oyo ya zala ki nango Job a récupéré qui le double ya oya zalaki nango avant c'est parce que azalaki patient c'est parce que yeba ki volonté ya nzambe na bomo na ye ya iloko nyonso tuka te ko komela yo eza Satan ko lukaka ke nyonso ko pesa ka diable accès na vie na yo
kolukaka te nyonso kopesaka diable accès na vie na yo luka biloko mosusu ntango ekomela yo obayino kaka koluwe nzambe obayino kaka kokumisa nzambe yango nga nalobaka eza na basituation mosusu eza na bamoma mosusu oyo navandi na bisenia loo na koadore journée mobimba nabandi kaka koadore nzambe nabandi kaka koyemba nabandi kaka kokumisa nabandi kaka koluwe adoration eza eloko oyo mpe etombolaka lisusu nzambe etombolaka lisusu trône na yo trône na ye pardon yo kanisi soki yo tomboli trône na nzambe nzambe akotika yo ozala toujours na humiliation nzambe akotika yo ozala toujours na bokauki na kozanga eza lokola eza baprovision oyo ozosala eza baprovision oyo ozotia un jour okolamuka kaka na ntongo moko omoni ke nyonso echange pourquoi parce que ozalaki patient. Pourquoi? Parce que oyebaki valeur nango. Oyebaki loko o nzamba permettre et comme na kati na bo moina yo. Patience est très important na vie ya moi na nzambe. Ya yo za kati ya libala. Peut-être mobali aza suna musalate. Mobali akunya kitamata kopa malonga ezate. Akoko kende pe mayene pe na mbongo malonga te. Oyo ezo kokate. Ezo za la pena insatisfait na ba besoin ya famille ndako yo simba kutu te. Moi si ya libala ko kende libanda te. Moi si à libala ko sala onyo surtout batu ba sala te yo pe papa nanga peut-être aux ba difficulté moko ya musala peut-être aux mona ke baninga bokola na bango ba komi boye ba tongi ba immeuble oh laisse-moi te dire nzambe la biso azaka nzamba retardé tango apesa ki job double oh ya zangaki job atala ki abosana ki ba passe nyonso oh ya ebaki na komona tango ayebaki na kopesa lisusu Rita libala ya Boaz Rita bosana ki ka uta eko kufela mobile azongisa ki lisusu sentiment goût ya bolingo ya kozana mobali et puis libala ngo libala nini libala ya ndenge nini ya mwana nde nzamba salaka na bato bazaka patient ya mwana nde nzamba salaka na bato batalelaka ye na bato bazelaka ye ya zelata nzambe na mokili balobi mbangu pema ya yo kanisi yo bando okoko kima mbangu ti soki combien de kilomètres okoka okomati quelque part no ti okmeli pema obandi susupu mais muto azoya ne malembe lokwa caméléon asa sir na lipamboli na ye asa sir na nzambe na ye asa sir na apui na ye asa sir ne loko ya simbeli asa sir ne loko ya telemeli asa sir na mutu o ya nzimela asa sir na mutu o ya zosala bibelo bina biso notre Dieu il ne dort ni ne sommeille ala la kate animbarate o kanisa lokola tangu passe zoya makasi que le Seigneur t'a abandonné. Alors, tant que passe ya kamakasi, ndo mona ke diable ayaka pona ko tenter ba na nzambe, ndo mona ke diable ayaka pona ko tia ba pensée négative kata ba na nzambe atiki yoti. Nzambe wana atiki yoti. Azo kipe o lisusu. Tala ndenge okomi na kozanga na sapato. Ndo moni diable a utilisé ki mwasi ya Job. Donc mon diable a utilisé qui moi si à Job, mais tellement ayeba ki nzambe, azaki na confiance ya nzambe, ayeba ki loko nini o ya zali, ayeba ki nani o ya zali, loko nini o ya simbela, azalaki toujours persévérant, et ya ngwana nzamba son seleke le double, ya oyo ya zalaki na ngoli boso, ya persévérer, ya sa na patience, yo tantine jeune fille, maman, papa na ebite ozozelanga papa, koki okota logite, ya bengi yango bisengo ya tango mukie eze loko oyo ko fournir yo kutu o mona ko fournir des fortes mais ok on se sacrifier on peut si des forts et belé sans le savoir mais tango ozo demeurer na présence ensemble ozo yeba nani oyo zali. Et en ce moment-là, nzamba ko s'élever, pe nzamba ko zongisela yo les doubles ya oyo yo zaki nango posa ou bien ya oyo zalaki nango avant. Moi, c'est libala ça sous na patience te. Moi, c'est libala comment benga na ba makangu pasenga bango biloko kolia ambongo asoyo lesa ngoti même mobali nae asenga ba crédit asenga ba boye pourquoi parce que pas na posa apparaître basi mabala wana o bazo yo zomona wana yaya oyebi kati na bango te mutu moko te ayeba kanini oyo couple ezo traverser ce qui va yebisi te yaya mais ezaka que yo fo yeba oya yo fo yeba kaka kozana na patience fo yeba kaka ko persévérer ko koti
kisa diable te ta mususu eloko oyo bino bozo vivre wana na simana ta mususu kutu te mais na simana ngo bénédiction moko ya kafu eza kaka ke nzambe olekisa bino na école nzambe olekisa bino na enseignement nzambe ana posa bokoma mur po lipamboli wana bosimba ngo napesa bino exemple moko boye kaka terre à terre mwana tanga banda classe mwana jamais sota à classe mwana banda maternelle ce qui peut première maternelle deuxième troisième aki na première primaire deuxième mwana oyo aza na niveau peut-être ya troisième maternelle jamais va même na deuxième maternelle pour eza niveau na été il faut la préparer. Il faut la préparer pendant la première maternelle. Si amata niveau eke na fungwama, niveau eke na fungwama. Aye ba ke ton na koma wana na ebi ke 10 plus 10 égale combien? 15 fois 5 égale combien? 10 fois 2 égale combien? Maintenant on a niveau wana bon pese ba calcul wana te ba sele na po ba bi ke niveau na eza na trop ba. Alors nzamba ye ba biso ko leka biso moko. Tango biso moto mitala ata msusu na moni na koki na koki penza donc rapidement naza boy donc ça va donc makambo penza ça va mais nzambe tellement yebi ke oyo abongiselanga isa tellement munene isa tellement makasi donc cela veut dire faut na zela nanu faut na kola nanu na sana mur na koma mur pourtant na simba ngo ezala malamu et puis tant na simba ngo ezala libaku pona batu mususu te parce que bible lobi na biso c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin donc cela veut dire lipamboli nanga soki ezali ya nzambe ekosala ozala chagrin te donc lokwa na zela ki yango lokwa na zala ki patient et patiente na simbi lipamboli nanga na kimia pe na esengo nyonso en tout cas la patience c'est très important na vie ya mwana nzambe tozala patient tango ozana eloko tango ozana attente moko zala calme zala patient zala wana toujours na présence ya nzambe bukama bolongo kotala te baninga ya ko se comparer na mutu te ko se comparer na mutu te parce que mutu azana destinée na ye mutu na mutu aza na vie na ye mutu na mutu aza na eloko nzambe abongisela ye oya ye eza yo te ya yo pe esi na yo te mutu na mutu aza na niveau na ye oyo nzambe abongisela ye peut-être lelo yo omona ke otika ye lesheki oza lesheki te yaya ntango yo ozwa oza la première oza le premier oyo bango mpe bakotala bakoba ye mutu aleka ye biso awa toyebi l'histoire aveugle wana te aveugle wana Seigneur Jésus-Christ abikisaki bato bazalaki nzinga bakoma ekotala balobi mutu anda kozala kaka azosenga bambongo ye luka bato bakoma na confusion ntango bamona lipamboli na yo po euti epa nzambe koluka te bato bamona lipamboli na yo oyo oke kosala baeffort moko boke kozwa na bandenge na omo juste po corriger nzambe po oyebisa ye ke owumisi bana bandai kozela papa ozoya te talanga na se créer na luki ba solution na nga ndo moni yango wana ezalaka na chagrin mais oya nzambe ezalaka na chagrin te eza bénédiction oyo eyaka et accompagnaka ba grâce et accompagnaka mapamboli pourquoi parce que ozalaki na patience ozalaki na persévérance. Il faut savoir persévérer dans la vie. Il faut qu'on persévère. Vignon, c'est ça sacrifice. Vignon, c'est ça sacrifice. Vignon, c'est ça sacrifice. Il faut qu'on nous persévérer. Il faut qu'on nous la patience. Qu'on tambo na makola tsambe. Mbang pema. Qu'on we la te aya. Oke ozina na libulu. Bato olandaki baleki yoki okoyo zina libulu poleka polanda bango pozaki na patience te tika nzamba lola pambola biso. J'espère que le message ekokota na vie ya papa moko ya mama moko eko apporter quelque chose nzamba kozanga te na kosala ya so yoki message kotika te s'abonner en tout cas kende salela mettre en pratique senga Seigneur asunga yo senga aide à Saint-Esprit senga aide à mon santo nzambe wana auzanga te koko Kisa, Peko Sala. Ngana bino tokutani prochainement par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir.